Profeta, você já veio vindo na Lunda Sul? Já, nunca vamos crescer. Amen, pena libota tu ya Saurim. Papa pena ina mabele. Tá esperando hoje 2020 para chegar no Dudu. Para chegar no Dudu também. Pour Nabino, Bouye secondaire spirituel, prophète Konde Polo Dominique, le seul unique envoyé Yankolo Tata Azali en mission pastorale Namboka Yangola, Bouye tournée Ezakolega Kitoko. Obandisi amataki pepo pona kokeni na province ya Lunda Sul, précisément na capitale Saorimo, oyo depuis église Lobananzambe et Banda nanu anyata makolo na mboka oyo te Lunda Sul Saorimo oyo ekenda sango mboka ya diama yango wana secondaire spirituel akitaki na mboka oyo arrivé ya mobandisi botala bino moko bonheur oyo bapesaka papa tango nyonso akitaka na bamboka nyonso boboto na tata emonisami na mokili mobimba page face à l'église 342e continue. Amen. Bona bino boye bakake kolongwa na aéroport à Saorimo mbala moko Masanjoli. Botala ndenge lingomba eyikani na mboka ya Saorimo awa na province ya Lunda Sul. Mokolo elandaki bondimela ngai ezalaki mokolo oyo lisusu Masanjoli esalamaki avec impact na idéologie
nyonso oyo esalamaki na présence pe ya responsable ya église Liloba na Nzambe na Angola basali pe lisusu délégation mobimba ya secondaire spirituel oyo bazalaki na oesika pona masanjoli boyebareke loyembo eutaki likolo ekitaki boyoka bino moko. Amen. Sebelum libota ningi bazala posa kimia evanda na se bolingo evanda na se président Everto Sama batinoso bana ido babandi ko tosa memokili na banyama na bandeke ngombe na ngombo bavande sikamo ba yo sera pasi volontaire ya onde ngwana memokili changer ça t'a changé mais les besoin bande bimelia wa fita bapona mingi bateya milim na bat ba comprendre. OK, zambe zambe yo yebi pasinanga zambe nangu ya yebi pasinanga yo yebi pasinanga yo yebi ditumbanga musukisi na yango bobele yo zambe nangu ya yo yebi pasinanga yo yebi pasinanga yo yebi ditumbanga musukisi na yango bobele yo yawo yebi bomonanga yo yebi yo mozanisinanga budube mo elikananga kinga ezala na mokili mobimba yawo yebi bomonanga yebi yo mozanisinanga budube mo elikananga kinga ezala na mokili mobimba likolo bokana yo kinga ezali de awana se kaka de bitumba de kunana lola kinyezali de awana se kaka kobomana nikolo kinyezali awana se kaka bitumba de kunana lola kinyezali Kitisa kinyana yo nawawose kitisa kinyana yo eyana se kitisa bolingo na yo eyana se kitisa bolingo na yo Awanase bipane pai budu pemo se makambo tatamoka nambuka kokambana bikolo awanase bipane pai budu pemo se makambo nambuka okabana bikolo moto azali koboma moto namazali kolia nyama ndeke azali kolia ndeke bisi nama kolia bisi moto azali koboma moto namazali kolia nyama ndeke kolia ndeke bisi nama kolia bisi nikolombo kana yokinezali de awanase
na yo ya na se kitisa kina na yo kolo ya na se kitisa bolingo na yo ya na se kitisa bolingo na yo ya na se Yahweh yokamile inanga kono yokakosenga nanga manana yokatina liloba bakosenge pekinyale ya na se Yahweh yokamile inanga Yahweh kono yokakosenga nanga manana yokatina liloba Yahweh yaka ovana na se ilemona pole na yo naluna yo zangeli mokili boboto na yo zali se na lola Yahweh yaka ovana na se mokili pole na yo Sangeli mokili boboto na yo ezali se na lola likono mboka na yo ezali de awa na se kaka se lituka likono mboka na yo ezali kaka se lituka mekuna na lola ezali Kinana yo kolo awa ose kolo kitisa kinana yo kinezala awa ose kolo kitisa bolingo na yo ya na se kolo kitisa bolingo na yo kolo kitisa ya na se kitisa kinana yo ya na se kolo kitisa kinana yo kolo kitisa kinana yo ya na kolo kitisa bolingo na yo kolo ya na kolo kitisa bolingo na yo ya na se Amen Bota. Je crois bien pour comprendre. Est-ce que cantique quoi? Hein? Cantique okola pesi pote bolingo eza na mokili. Est-ce que bolingo eza na mokili? Makambo yo sana na mokili. Est-ce que moto aza na kimia? Faute anani? Amen. Bolingo pesa na mokili banani ba ocha bolingo. L'église nini? Église nyonso balea kamisoni. Église nyonso baote ya prospérité pour motalanda bozui à partir de prospérité akoyi na moninga pourquoi ya za na mbongo, pourquoi ya je dis bien, pourquoi ya na bana, pourquoi ya aza munene, pourquoi ya voilà mokili comme le problème étant donné que nous avons chaque mutra mokili pour vivre à l'aise. Est-ce que nous sommes à l'aise maintenant? Oui. On a ça on est à l'aise. Aujourd'hui, il y a pensamento. Amen.
Dia noite amanhã pensamento. Eu nada dinheiro. Eu não marido. Eu não filho. Eu não todo dia. Amém? No outro dia, muito pesado. Amém? O homem do mundo não a paz. Todo homem do mundo não a paz. Muito sofrido. Nada de sofrimento na mulher. Satan ou bien muito? Não? Esse foi morar Satan? Esse pequeno. Amém, igreja. Verdade, para que se cimenta a paz no mundo, no universo, convém que nós, Espírito da Palavra de Deus, sejamos exemplos. Porque o mundo ensinou a prosperidade, o mundo pregou. Amém, Libota. Amém. Na jardin de Deus, Deus vai trabalhar na jardin zoológique. Avani na bango, butu moi, baolesa bango, baosukura bango, avani sans problème, nyama mo wazo atake munina nyamate. Yawe alilaki Allah kisaboto. Que makanisi na yeye zaki pota vivre à l'aise na jardin de Deus. Umona nani azakalezi na mkirasi? Teni. Mama mkoko azakalezi na mkirasi. Kriansi atama botami, bazomema ye, bazosukola ye, bazolesa ye, makamtu, bavandi, kuna yazosakana. Akriansa ilo boya boya. Batu basakani bayeka kapipa. Bilo ketone na sana. Dia bana basakana susi? Quand déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, votre la joie est à la moine. À tout à la makamno sur kitoko. Mais moi na abanda kumona ke bukile comme na passe na âge ni. Moi na bébé de l'autre. 8 ans. Abandi ko comprendre pa petinga yao. Amen bota. Alors motondi ami memeli makamona ndenge na yemoko. Joie oyo bana babota manango. Si akoma même dans 10 ans, moi je suis même dans 11 ans, je vais pas passer. Mais moi je suis pas des gens, moi je suis dans le corps, puis moi on a changé. Amen. Amen. Comme le monde, moi je suis et l'amba ya boile sur mutanga tango se dit à cause de la sens ya kolinga moninga motote. Kapona le pango akobomba. Kapona biloko kolia akoboma. Et surtout pona dinheiro. Mutazui 100,000 di kwanza na yo osandeni. Azungi sakate osandeni. Okosepra na ye. Patia dinheiro nde lubina mutuke kingani nde akoti abebisi makamnanga alinga dominenga lekangai pasi na mutango ane ko boyana or que selon Dieu wa zimbongo ça va donc on a vu bandako ça va donc on a vu mayele ça va donc on a sali misala tout za bolamu pona mboka mobimba mais etikala ki mwa muke bolamu wana na niveau ya bamindele. Mindele, c'est à tel point que Bamunaka, Bandato Botama, beaucoup de cas États-Unis d'Amérique, deux continents modèles Afrique, mais Moko Nabango américain. Pour na souka na likolo tina se américain. Ba pays étendé na ndenge américain. Ba européen batali biso zana sima ba américain baza makasi mingi ba yoko na baza moko ba européen bakoti. Même aucun de wapi babandi 12 bakomi combien de pays? Bakomi combien de pays en Europe? Hein? 28 pays. Monsieur je continue ko luka kokota.
Benge Satan kabula kanga musalu akubima. Mais monsieur Zulu akukota. Pote ba monte l'union. On y a muito bom. Mas africana não há união. Mas a palavra de Deus vem aqui à terra. Porque todos os pessoas do mundo, todos os irmãos em Cristo, sejam unidos, hein? Unidos. Todos entendem muito. É que falava, hein? Entendem muito, hein? Bem, é verdade que acabamos de mais uma vez aprender de que a humanidade perdeu o seu rumo por causa do homem. O homem incutiu a ambição no seu seio por causa dos bens materiais e o amor afastou-se dele. Exemplificaram-nos realmente que quem vive a vontade neste mundo é como o exemplo de uma criança inocente, uma criança tudo. Devemos seguir o exemplo dos ocidentais, dos americanos e entre outros. Mas nós, como homens africanos, a união entre nós está fora daqui. Amém? Amém. Essa unido, vamos na honra da igreja de Deus. Mas nós não unido, essa é bem exata. Mas essa comum não é bem. Essa cantigo novo. Os homens de toda a tribo. E não são. Nzembo ndege nini? Ese ba mukeli ba yebi yango. Metango ba yoka ngwe pana bino epesa ba okanda. Tongo lakisi eto o pasteur. Amen. O cantava cantico novo. Cantico novo. Cantico novo. Kolo Yesu yaka. Não tem pastor. Não tem pastor cantigo novo. Cantigo novo. Só usi Bíblia, o tangile cantigo novo. Você não entende isso. Amém. Tala kolonde apesi, mas ele aliko. Pona kotanga Biblia po makomesa miso eza kola ipeleli na mo. Soki moto alikolo eza na miso te mwa oyeba makambo oyo botange eza te. Ata oza na nzala. No kuma edifunzi landa iloba. Amen bota. Não para amanhã seguir a palavra de Deus. Não tem marido, seguir a palavra de Deus. Não tem filho, acabará. Tem seguir a palavra. Essa palavra não aqui a terra. É verdade a palavra de Deus. Não tem muito pensamento. Nervos é todo. Todo dia nervos. I'm afraid.
todo dia, nervoso. Deus não aceita. Deus não aceita. Houve muito sofrimento aqui na terra. Mas aqui a palavra de Deus, todo dia, muita alegria. Muita alegria. Amém, fé. Amém. Amém, fé. Amém. Todo problema, todo mal, Deus vai operar. Esse poderoso Deus nos concedeu e muito bom. Se você seguir esta palavra, no ouvir do reino do céu. E aqui a terra, Deus vai dar-nos a paz. Esta paz, o homem do mundo não tem receber esta paz. Vraiment, libota ya Saurim, kimia autokutia. J'espère que kimia aussi vandi. Église à Saurim, aucun kende musica. Esta paz, ataba passa teia como de loba. Oh, é o reverendo, teia de loba. É o meu profeta, teia ele loba. Bino kola polisi bino bokomi ba bikolo Israël elo. Donc zala na kondima makamu tu eza ya kokangama. Zala espoir. Ata bato babitala ndenge azo souffrir. Tala ndenge ozomona pasi yebisa bango ngana za bien. Amen. Yebisa bango biloko to nyonso eza ya tata ya biso. Likolo eza ya tata. Mukola kolinga kopesa ngai ya eyango. Bamboka nyonso kene kaka toke vendredi, samedi, dimanche, lundi toke. Mais bino awa mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vraiment, boyi kimpiku bozela kitambola yi lelo aujourd'hui ya Segaraki. Nambe kimeza la kwa naposa kutovanda wa libela. Amen. Bulingoana na bobotwana bozala na ilikia kote ya pe bandeko na biso ya Lunda Norte bazana sushi to comité na Lunda Sud mais awa ka pembeni auto comité parce que ezaki prévité ezaki na mikanda te bango pe bazana kundima Lunda Norte pe toko muito alegria. Você amor, você gosta muito dessa palavra de Deus, você gosta muito todos os servantes do Senhor, que Deus vos abençoe todos. Seguir a palavra, não a matéria, ok? Não descer não kotika dilo batin pour les mater botuka maka bofinga maka mebino toujours bozala nda iloba ikolo akotika bino te akosunga moko na moko kinosu.
ntango masanjoli esili na nsima na yango bandimi basali bazangaki maloba te. Et puis surtout les serviteurs de Dieu dans Lunda Soul, ils ont accueilli ma casse pour nous papa na katamboka. Pesa ngolo sila te. Amen. Amen pena la libota tu ya saorimu. Papa pena ina mabele, tosana pena donc toyambi papa ne sengo makasi na katentima, mabela saori, mabela ngola ya Lunda Nord, Lunda Sud, nyonso e pesa metiso. Amen libota nyonso ya ngola ya Congo. Soto abana liloba délégation Tundu na kati ya saorimu. Amen na libota mobimba. Amen libota. Todo mundo atento, todo mundo com alegria. Até a chegada do profeta. Esse a bênção chegou até na província da Lunda Norte. O profeta chegou aqui, nós gostamos muito, recebemos o profeta com o coração. Nós nunca vamos abandonar a palavra de Deus. A palavra de Deus é até a morte. Nos amostrou um bom caminho, gostamos. Eu estou feliz por conhecer essa igreja pela primeira vez. E a primeira graça que eu recebi é este meu filho aqui. Estou muito feliz por conhecer essa igreja. Bona liloba vraiment prophète Konde to yambie na motema moko angola mobimba Kongo ba mbote bele prophète Konde nzambe abakisa ya bakisa. Amen libota. Prophète Konde wa saleli biso. Dans Afrique mobimba. To yebite to roso ayo. Amen libota toza na esengo sona koyamba prophète na biso na kati Angola. Saorimu toza na esengo mingi oyamba prophète na biso. Biso ba liloba Saorimu. Amen, prophète, sepeli makasi boyela yo awa na Saorimu. Na sepeli ndenge papa Dominique akoma biso nyonso tobiki na kati ya liloba na kati ya Saorimu. Merci. Na sepeli mingi ndenge na ndimela liloba ndenge mpe namoni prophète Konde nalataka bafoto melelo namoni eparako makasi papa komona prophète nso yetwana esengo makasi mpo lipamboli ekoyi na mboka oyo twana esengo makasi papa. Do profeta, nunca vamos esquecer a palavra de Deus. Profeta, seja bem-vindo na Lunda Sul. Tchau, nunca vamos esquecer. Atukana sepe makasi pona moni bolamo eza na kati ya liloba bonga na ndimeli liloba na kati ya ngola desalinga mama plaisir a bien donc namoni vraiment bolamo koma ya nzambe eza na kati ya liloba. Amen bota na sepe vraiment la grâce oto ziba na Saorimu vraiment eza grâce nene bambolo to ya ngala sepe na liloba makasi mpona ntama na baeglise nyonso namoni onga na moye na kati ya liloba te nzanga na liloba akende liboso akontinue abanda osala biso makambo ya makasi yanga mpe na sepeli makasi ya omona prophète tellement tobanda okuraya te lelo tomoni ye esengo eza na biso makasi Papa na province ya Saorimu mpo tozelaki ye mingi debiki atikeli biso mapamboli. nazali esengo mpo nazalaki na maladi koya prophète ebikisinga naza na esengo tosepeli lelo toyambi grâce liloba na nzambe esili kozonga lelo kati na biso baafricain. Ezaïe premier verset 15 ete ya bapaster ya libanda maboko na bango etonisami na makila ya esengo komona mito oyamba moto na nzambe etaka biso bamambo ya liloba tozala tomoni profete aye na mboka na biso tozala esengo makasi tosepeli ya tro profete na kati ya Saorimu eza facilité bana liloba amen na mosika tosepeli makasi Tosepeli na prophète ndenge abone na Saorimu nzambe azwaka lokumu makasi kumisi makasi. ngo makasi mpona kokutana na papa na biso prophète Konde Polo Dominique loyembo ekiteli ye toyekoli toza na esengo makasi na pokwa ya lelo. sa prophète Konde pema eza te ye nde aye kotalisa biso péché tocomprendre péché mokili mobima bakomprendaki péché te. Muito boa noite, nós estamos aqui na província da Lunda Sul. Nós ficamos muito alegres para receber nossa profeta Konde Polo Dominique. Nós estamos aqui na província da Lunda Sul, nós ficamos muito alegres para receber nossa profeta Konde. Obrigado. Estamos alegres, estou muito alegre porque essa alegria que estamos a ver, nunca vi. Eu agradeço a Deus que me deu o nosso profeta. Amém. Amém. Libota biso tosepeli makani dokutana profeta Konde uti mboka dundu musika boto kutana mutu na nzambi. Vinte para chegar no Dundu, estamos à espera dele. Muita alegria para mim, muita alegria. Estamos esperando 2020 para chegar no Dundu. Para chegar no Dundu também. Essa alegria para não terminar aqui, para chegar mais no Dundu. Tala boyoki pe bomoni ndenge nini tournée pastorale ya l'homme de Dieu, secondaire spirituel, prophète Konde Polo Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct à Jésus-Christ, ndenge azali kosala ba tournée pastorale oyo nanu esalama te yango wana toyika mpiko tolinga liloba pe misala bolingo eikana toujours to respecter doctrine pe liturgie ya église oyo tata atindelaki biso po yango nde richesse na biso bandimi église liloba na nzambe. Amen libota.